Mesdames et messieurs, chers internautes, bonjour, bonsoir, excellentes conditions de suivi des émissions. Merci, merci, merci à tous ceux qui nous ont réclamé après ces silences de 30 jours presque. Considérez cela un peu comme nos vacances, hein. Donc on était trop chargés, étant donné que l'actualité a tellement afflué, rempli, n'est-ce pas, notre desk. Il était important de pouvoir replier un tout petit peu parce que vous savez que dans tout ce que nous faisons, c'est vrai qu'à un moment donné, on s'est donné nos opinions, nos idées, et aussi surtout soutenir ce que nous pensons être l'idéal. Congo Millennium, c'est donc vous en direct avec vous et c'est donc l'émission, encore le magazine 30 minutes d'actualité que nous appelons 30 Actu. Eh bien, moi, c'est Jacques Indala, votre humble serviteur. À la prise des vues, c'est donc Jires Mwanda Dibezi, comme d'habitude, hein, même en temps la réalisation et montage. Et notre patron à nous, c'est donc Ricky Dibenzi, lui qui aussi nous suit depuis quelque part. Mesdames et messieurs, merci, merci énormément, surtout à tous les abonnés qui ont choisi désormais Congo Millennium, et merci à ceux qui vont s'abonner désormais. Alors, nous allons aujourd'hui, encore une fois, revenir avec une série des questions d'actualité. C'est donc l'analyse, c'est donc évidemment le cahier des charges de ces shows. Alors Kabila, un dauphin déjà connu, hein, c'est une faveur à la population, au peuple congolais, une question que nous nous posons. Est-ce qu'il a fait par rapport à la pression ou c'est simplement un homme politique mature qui enfin se décide tel qu'elle félicite les différentes organisations internationales et aussi et surtout tous ceux qui le soutiennent comme leader de la famille politique. L'autre point, c'est donc Katumbi non grata sur les sols de ses ancêtres. Donc Katumbi interdit de revenir au pays et aussi le cas Bemba non grata sur le territoire de la République de la Gombe. Nous en parlerons dans cette émission. Et aussi, nous allons finir par le troisième point, évidemment, qui est donc la machine à voter, qui est considérée comme une violation flagrante de la loi électorale. La machine à voter, mesdames et messieurs, nous allons vous montrer, nous allons en parler quand même en long et en large, hein, la machine à voter, pourquoi tous ces débats, est-ce que ces débats est important, mais nous voulons vous confirmer, ça c'est déjà connu, que la machine à voter de M. Nanga est tout simplement une violation flagrante de la loi électorale. Les déclarations de la communauté internationale face, n'est-ce pas, à la disposition des Kabila de pouvoir ne pas se représenter et aussi et surtout son message aujourd'hui, vendredi 17, devant la SADC, c'était donc à Windhoek en Namibie. Kabila était présent, Kabila a prononcé un discours des adieux. Il a dit dans des termes que nous allons essayer de vous lire tout à l'heure. Batata Mandeko mbote mbote belé. Bolimbisi mikolomi ke to monanité ne yango to mona lisusu lelo pona émission na biso 30 actu bobi débat na biso ezalaka toujours tout ya analyse to solo la lolenge kani Utomokolo Kabila ponaki ndeko Shadari Ramazani pona azala bongo candidat ya FCC kolobateye azali sous candidaté na yango to komita mituna yango asali yango na nzela ya pression ya motungisi ba imboka bilenge ba mama ba sango ba telemaki société civile telemaki ba police pe telemaki ba armée pe telemaki endongana ki ba tambola na mandala na ba chapelet musuba obeta masasi ba lacrymogène makila pe tangaki yango totuni yango Kabila pona apone ka releko ebandi waso kufi po etako kolongola a kobimisela biso to na ye to asali yango lolenge tamoni ke bon ngai nazeki lo manaka la no respecter constitution yango lelo na respecter constitution on a les mitona to mitona les sous lelo na émission lelo emi balé to lobela bongo ndeko Katumbi na ndeko Bemba ndeko Katumbi ye bokonzi ya Kabila e pekisi ye e boyeli ye bozongi botie matambe maye awana mabele ya bakoko na biso Congo démocratique yango toko mituna ezali penza nini lulenkani mabima ngo basalemaki bango balobi te en tout cas comme écoute na frontière na DGMT mais soit lobby azali personne non grata azali na nationalité te musuba lobby mandat ezali mandat d'arrêt international ezali bongo kolanda ye nyonso wana ezali ko tcha nungu ezali ko tcha pe na ngo mususu ezali ko tcha pe ko bungisa makanisi donc to bengi distraction makasi penza na ba lutte o ezali ko bunda na bi engagement bozali na yango po ete mingi pe ba lobby bo komi to tangi pe to moni le do pesa mo le kanisi na biso to la paix Mami matali machine à voter ezali bongo ko buka mibeko na etali maponomi na mboka na biso machine à voter to tchepe na machine à voter égale violation flagrante de la loi électorale to vendre la wana to solo la wana poto ba lolenge kani lelo loye Kabila
Kabange Joseph azali bongo tata mokonzi ekolo Congo démocratique auti kozala bongo na SADC alobi maloba maye alaki donc a pesi bongo ndaka ya bokei basengi botondi mingi na batata bakonzi ekolo bazali ba membre ya SADC kolakisa te ezali lisukulu na ye ya suka penza po ete mikolo mizali koya ye akoya lisusu te koyingelaka mambe batali SADC bo tata mokonzi ekolo ya Congo démocratique boye tozongela moke quand même na makambo etali dauphin ya Kabila mingi baza koloba loba bon ngana bine émission yo en tout cas bolimisa ngai non, ça la peine est fort. Hein? C'est vrai, Baïbinga Nazali membre ensemble, secrétaire général adjoint, dans le Bango Tamoussou, Baraté. Mais la mission dans le est fort, Nazala peine moins neutre, et ça passe. Mais la salle moins est fort. Pour le Baïbinga, Malam, tout selon pendant la ligne, mais na boké bibonso, pour être tous au Bimsa Maëli, ou au Bino Bozal, tant que Moussous n'a un le Kabiso. Toko solo la toko kabola pour bomoya ekolo na biso et ali na mikakatano. La vie de notre république est en danger. Alors sengeli na biso na bino bayi Congo total la lolenge kanimbo gazali kotambola pour nungu eleki bozoba boleki bosoteleki motema mabe motema kanza mato mangbongi eleki bato balingi misolo bato balingi basi bato balingi bomoya ya komena masanga ya ba donc nyonso wana ikosala te oyo azali ko mabiso awa yebaki yango Kabila yebaki te bato oyo sona ope bango misolo romona bakosala sala boye tala lelo kondo etin tseke di bongo toke nzoto kutu ya ye bembe ya pamba e boyami kokuma na ekolo Congo démocratique bongo boni bemba azongi bapekisi akota na république ya Gombe et ça est-ce que na litomba yani na likanisi nini wana bemba azongi pena na mboka na malamu Congo démocratique aye cortège boyi akende kolala na ndako ya ye makambo tosola pena yango est-ce que c'est normal donc na kanisi c'est normal ti ezali pena mabe makasi ezali kopesa basinya mabe yango tozo baso Kabila longo na bokonzi oyo ezali mo pasi avana na mboka oyo awe batam sur la Tanzanie na Rwanda tango mosusu pena parce que na Congo awa asali mabe ebele et puis yango même netingana ndenge na ngana mona ndande bate Kabila olongwa oni so sa ba mascarade ba shadari on ba mascarade bo tala na elikanisi nga na moni na ndinga ba analyse na biso Kabila a eu pression tout le bateau abimisi comment dauphin parce que a commis démocrate non parce que bon voilà yende de baningam so ba commis tata a commis bongo tata ya démocratie ali soni pe mawa ba ndeko manga surtout bilenge ba ba mambo oyo ali soni pe mawa Kabila a eu pression a eu soukuma d'abord il y a peuple congolais ba jeune congolais to pesi le monde na bon mouvement citoyen to pesi longonya na ba peuple congolais to pesi longonya na ba parti politique opposition to pesi longonya na mangomba ya catholique nyonso tata episcopo cardinal Monsengo na ba episcopo banso ba église catholique to kena bandeko ba sango ba frère ba sœur en tout cas longonya bandeko ya CLC oui ezali victoire na bino peuple congolais ezali victoire na yo jeune elingi ya Congo démocratique mais keba eza sukate wana ezali victoire ya ndambu ya moke kutu because ndeko asali bongo po a distraire bino moke to mituna nano pona nini katumbi ya bobo katumbi ya zonga to changa no pembeni bemba azongi batiki kotika candidature na ye ti na seni to komi ko nungu te ndenge za wana lokola subordination ezali boye kosala boye ba kolongola candidature na to zela mais toke bisa bino boni moto moko aile matoyi na monoko na zolo neti ngai ata kwa elita te bokonzi ekolo pe sesila lolenge ya mibeko meko pe ya ekolo et sesila boni mutu wana akobanda koluka makambo nyonso sel makaka na lolenge ya lingeli banda to banda constitution ezalaka d'abord pour nous président candidat peut-être 40 ans bakisa on a 30 car rapport na Kabila tokela maponomi ya 2006 il fallait débat contradictoire entre Kabila et Jean-Pierre Bemba. Ça les maté. Car parce que Bemba soit meki car Bemba a bolé ma kale. Toké en 2011, on est habité na meki na opona. Na 2011 batel Sphinx B52 Tshisekedi wa Mulumba Etienne Moula en kwasa. Face à face na mwana oyo na ba élection. Botika ba jeko. Boké na premier tour, boké deuxième tour. Ah ba obetaye. Tété. To panza ba opposant mais rare ba passer la paix ngwana boyebi ke pena 2011 MLC a fait sa position a été
mot d'ordre vous votez mutu songolo mais ça peut s'arrêter. Donc c'est une stratégie à Kabila. La Vital Kamere ba ko amburier makambu ba to bele ko amburier banini. Pour Kabila ba que surtout que ndingo wana atteint à 20% de ma président. Évidemment. Azora 32. 32 donc à la rigueur 33. Mais Azora pourcentage. Mais comme ezalaka tour unique, bon, pour vous allez à 33%, au son moment on a 33% comme président de la République. Donc minorité peut voter mais au président de la République. Oui, parce que ça là qui loi wana kaka pona Kabila. Bande ko ngai. To komi na 2016 ndeko fatika. Atinga milisusu. Te matakita accord. Il y a San Cité d'abord. Pardon, Bolivie Sangai. Accord il y a UA. Kuna na kanchachi. Kapu ya tika. Accord ya Saint-Sylvestre. On boatika la kasi. Tobe na maponomi. Kaka po Kabila azala. Te amoni ki en tout cas na komi na suka ba bendi réunion ya balakaka na Assemblée nationale kuna na parlement po bakela mibeko oyo eko batela oyo ko protéger batata bakonzi ya bikolo ya kala les anciens chefs de l'État. Comment mettre une loi pour les protéger nyonso wana kaka po ya Kabila. To soki wana te. To keti na loi électorale. Nyonso salimi kaka po kaka ya Kabila kaka. To longo na to keti na machine à voter bandeko na ngai. Kaka po mutu Tchadari Kabila poni aleka na tricherie. To soki wana te Kabila bandeko so ozali penda mwana ya mzee. Kabila soki penda ozali penda likei uti na nzoto ya mzee. Papa mukila na suka na yango. Mukulu ezali okozalaka lisusu te. Et à l'ovanda okomi kovanda na njili to na kasumbalesa to kovanda na ebite Rwanda. Disole ko beta ma mboka oyo ko beta ma kombono ya ndenge ya mabe makasi. Parce que moto ala raboité. Moto o nzamba sali ala raboité. Wali robote, wali moto. Boni boye pe. Nyonso e salemi ti lelo e komi ko luka yo opona banani ba kozala ba candidat. Et elle a caté. Et puis, comme il va tout le monde normal. Oh non, bon, comme Moïse Katumbi Agoyate, Kassi, Baponakaka. Non, Bandeko. Les solos, il y a candidat commun. Il y a opposition, il y a les solos, il y a Moutouya. Et c'est les candidats sur Bazala. Moïse Katumbi parle dans Mboka, poser des candidatures. Des bafandi sur un solo, les Bandeko. Ton sala ndengenin. Nani bon, est-ce que vous avez le côté, vous avez un bon, vous avez un bon, tu peux s'en boyo, bon, tu as un kende kasi. Mais Katumbi a la peine à Kati. Il y a été Kabila le bon moto, le ngai a le pona. Mais il y a un de Kambo. Il y a un de Mabé. Il y a un moto le bate et singalité. Tout le monde a que Oyoza Gonçalves mais elle normal té. Commençons d'abord par vous dénoncer ça. Il n'appartient pas à un individu. C'est président de la République, je m'en fous qu'il soit. D'interdire à un citoyen de revenir sur la terre de ses ancêtres. Non, jamais. Lui priver ses droits les plus légitimes. Par le droit civique, c'est impossible, c'est anormal. Tout banane ko boya ngo biso nyonso. Même bino ndeko ya combattant na poto. Il faut boya yango. Pour la mission le moni asaki moto na eza mabete. Et mabete ko zala mutia songolo. Tu penses ndakisa awat. Et Etienne Tshisekedi Omulumba, père de la démocratie. Paix à son âme. Alors, à travers Mobutu, tant que c'est mis à Benden, Bemba, ça travaille dans Kabila. Et casse. Tant que y a tiki naït. Bon, Moïse, comme a travaillé dans Kabila, comme il est sourd. Oui, à travers dans Kabila, oui, c'est solo, c'est normal. Tant que on tombe sur la malamouté, à Benden, naïpe le col en Gayao. Attends qu'on a une fonction d'état, fonction politique. Mais na travaillé, na soutenu Kabila, en 2011. Na sala campagne pona ye. Mais tant qu'on a moni que ça normal le sous-souté, makambo ndekomi ko sala et ali sous na nzela te. Et sengela ki na ngai ko bendana, ko longba, na longba. Donc discussion wana ya ke o te ya liboso nanu esengeli to bunda Katumbi azonga pe.
ayela na mboka bakofanda Katumbi, Félix Tshisekedi, Martin Fayulu, bandeko nyonso ya opposition, Jean-Pierre Bemba bapona na on atangi te bapona nani akozala candidat ya opposition. Si ozala Jean-Pierre Bemba biso to tchema boko, ouais to te pena na mulongo pena, en tout cas bandeko pona Jean-Pierre Bemba. So ype ezali Etienne Tshisekedi, pardon bolimbisa, so ype ezali Chilombo Tshisekedi, Félix toko chaye maboko to chem to pona. So ype ozala ndeko Fayulu, so ype ozala ndeko Mokia, so ozala nani biso nyonso na sima, mais sengeli nanu ndeko oya biso Moïse Katumbi Chapwe azonga na mboka na ye ayala awa yango nde likambo ya motuya. Alors wana ezali likambo ya liboso osengeli tolobela bino atako Kabila azwi dauphin, mais ezali Paris gagné te. Tant que vous avez payé c'est qu'ils ont ça là, et bon ça va, tout ça nous dauphin comme ça nous toqué bouillé après tant que tu comment machine à voter tout est beau Kabila Katumbi occasion attention taper tout comme attend bon ça va net dans le mois de novembre. Alors bon ça va kasi na ndimi mon lobby na moni pression za makasi na moni ba peuple ba toalingi machine à voter te tout ça kasi machine à voter pembeni na yango sikopé comme ça des crispations le olingi to zongela kaka accord des crispations ya solo kasi o ba bande bazali banda bazonga na mboka na boyi bazana prison babima papa tout comme en novembre déjà ah oui que ça la paye yango et ben de soumission molai mais na nyonso wana ata ko benda molai mikolo pe bikoleka pe koko makaka et koko makaka distraction de l'équipe total penga mo mosusu so ki neti ndeko Kabila pour en tout cas pour ngai Shadari félicitations na ye mais azana poité atako bache Shadari lo Shadari pendant ndeko Mokia mo ya ko bete mabe na ba élection Mokia ko nyata e. Et d'ailleurs même on a un point de vue na ngai na niveau ya famille politique ya Kabila parce que dauphin so ko cha ata bache pape Jean-Paul II bolim sangai po ya botan kombo ya papa ata bache nani ata bache nkolo candidat solo ya FCC, donc candidat solo ya ba famille ya Kabila eza bilan na bango des candidats na bango wana, donc il y a en face na candidat opposition bilan basali nini pendant 10 ans ya mandat constitutionnel Kabila basali nini na bachibalo bomo benda na suka ba bendi bachibala ba bendi ba tebele ba kikuna basali nini yango des candidats. Mais le candidat c'est nini, c'est ça. Est-ce que vous avez voté mais on a est-ce que c'est une prolongation té pour ce que possibilité d'aller machine à voter long mais ba olingate ba otinga machine à voter ba bi que non peuple ninga zawana non possibilité machine à voter long respect au calendrier électoral il faut transition sans Kabila, mais transition sans Kabila tout beau été il allait cause à la paix malam l'olengeni ko salemela. Si on peut ça les qualités mokala car la peine de le yango oui moi aussi la tradition sans Kabila ezali na lolengi nini Kabila zani kan chance ko toninga sa tu ko to lo ba ko abimisaka dauphin te mais si quoi si abimisi dauphin ah oui ko la vandi na ekala ko la tata mokonzi afandi na bureau na ye a libérer police armée na médias publics a libérer même seni wana ba longoli nanga ba ti bato mususu alobi bokende na mapolomi ngai naza tuna likambo na bino te na tango wana Shadari a responsabilité de la candidat na bandeko baza sima na ye bafandi pena basala campagne électorale na lolenge ya bokebi bandeko pe opposition bandeko pe indépendant bazwi pe responsabilité devant histoire ko sala campagne na bango tokana ba élection o ba opona wana na ndenge ya bosembo ndi aki ko sala remise de reprise na Kabila bon yaka sikoyo remise de reprise likanisi wana ezapeli kanisa mabete. Parce que nanenge tozo kende tango musu bozo ba pété Kabila rozala pas zoluka bitumbe malamboko ayebi tango so yinda kaka bato ba kufa tu makile tanga te en tout cas biso to mona so makile tanga makila congolais tanga lisuste. Voilà un peu na etali makambo etali ndeko Shadari bo to bengiye to fin na ndeko ya makambo etali Katumbi akota na ekolo te ngai moko na sima Katumbi. En tout cas, batata ba mama bandeko ba isomi à Congo démocratique. Mokolo le 3 août, c'est mon anniversaire na ngai. So Katumbi a kota na Congo,
à côté de Sumbalesa, à Komela Lumbashi, à Epena Kisasa, à déposer ma candidature naïe. Ngai, Jackie, franchement, non, non, il y a cop na mango. Place de l'opéra, bah, no ko, bah, mamba au sala. Dans le bien devant, c'est un beau devant Bilonyoso. En fait, n'importe quoi, courage pour le émission. Mais nous avons le soki pena katumbi à côté, à yepe na Kinshasa, à déposer ma candidature naïe. Ah, c'est Kabila na katumbi baïbani. Mais, et convaincre nga lisusu que te Kabila za kobanga katumbi. Oui, aza kobanga ye. Bon, ce que ça va gêner bango. Et oye bana. Vous savez mam tolo ba, tolo on likola makila bato to bunda na bango. Baza ba kufa makila no etanga. Makila ko belela. Mutna tinga lelo boye. Bazo proposer ngam bele hein. Tam su tolo bango te. Non mais yaka aux la porte-parole ya boye, yaka olo baka boye, yaka aux la boye, ba misolo ko tu yango yo bureau motuka. Bas ba proposition. Tozolo bayango. Na yesu muto pato benga biso benga prochainement otanga bakomo la bino. Non ça la conférence de presse otanga bakomo la bino. Mais to boyi parce que to ko trahir makila bandeko ba kufite. Na yebisa bino tunabi ndeko Hussein Ngando. Ndeko Serge Bolo kwa kufana na Mbandaka. Ndeko Thérèse Kapangala. Ndeko Rossi Mukendi. Eza ba boye bi bomona ba beta mas bomona bena masa c'est muto o bomona nyos ninga ba benda. Mais ça to akufa bomona te. Il y a des gens, il y a des frères et sœurs qui sont tombés dans cette lutte-là, ici, les sangs qui a coulé, des anonymes. Ils existent. Des gens qu'on a mis dans des camions, qu'on est allé jeter je ne sais où. Pendant toute cette lutte au Karaya, Banda, le 31 décembre 2016, les lots. Enlèvement au Salem. Dès qu'on a Luc, oh, qu'on a Goma, n'a que c'est qui va batterie explosaki. Batu batu kufana rocho na beni tilelo na kasai batu boni bakufi soki to trahir soki o trahir yeba ke makila wana ekobele la yeba jeter bo batu bakufa bele boni bakufa banda na vuluzi kimbango Patrice Emery Lumumba batu bakufa papa ema sekité et on tozolo balelo en tout cas soki ezali cop ya Katumbi na Kabila et ama seki ça sent pas bon et sur la mabe et sur la nyei. Tout ça, ma sécurité n'habite pas tout ça. C'était ma casse à l'écambouana. Attends, les amis, ensemble. N'a qu'à supporter Yangoti. Pour la yoki, ma solo. Qui Kabila d'autres pression, pas Katumbi, pas y Katumbi, il y a un cas. Alors, ça la pression pour passer le dialogue. N'a cessé comme ça. Tant que Katumbi a mis président, Katumbi a protégé la famille de Bananaï. Ah, mais non. Kabila doit négocier avec la communauté internationale. Parce qu'il a tué des Congolais. Parce qu'il a assassiné des Congolais. Donc, s'il y a débat, c'est à débattre, à discuter avec la communauté internationale. Quand toi, tu te bats pour revenir dans ton pays, postuler, être candidat. Être au rendez-vous de la compétition du 23 décembre. Donc, arrêtez-nous des distractions. On n'a pas besoin de ça. Kabila doit répondre. Il faut faire une nuance, on va répondre. On ne blague pas. Voilà. Donc, pour tout ça, nous avons déjà souhaité combien de minutes. En tout cas, on a les 7 minutes. Ah, bon, tout le monde est rapidement. Alors, je reste dans l'ingé, les lots, vous êtes partout. Puis, bon, émission, vous êtes au moins bien, vous êtes dans la déco, attends-moi, partir, attends-moi 3 minutes, vous êtes dans la déco, qui ça. Pour vous, ça va débat, il y a docteur, professeur, ça va débat sur machine à voter. Bande konangai. Tant que tu as une élection, balobi bocha loi électorale. Loi ezali mibeko o bato bafani ba yokani po ete ba to sayango. Po to kana élection na ndinga mobulu te na ndinga bozo ba ndinga kibudi te. De ba sali ba tie en place loi électorale ba tata ba bandeko. Loi électorale elingi kolobate et ali processus et outi na esika songolo to kene le 23 décembre. Le 23 décembre, va voter et s'il va contentieux, va voter. Les cas qui témoignent, papa, cour constitutionnel et décider, mouto va voter, va déclarer président à prêter serment. Nous sommes en beko wana ezali na chronologie, ezali na mikolo, ba mikolo na ba sanza na kati yali, na bangonga. Chronologie ezali définie na kati ya calendrier électoral.
Mes frères et sœurs, évitez des distractions. Évitez des débats inutiles. On ne peut pas débattre aujourd'hui sur une machine à voter qui est une violation flagrante de la loi électorale. Loi électorale, ils allaient résumer dans le calendrier électoral. Zoa calendrier électoral, ndeko nangai ndeko Jires, tchele le calendrier électoral batal. Na katia calendrier électoral bandeko, calendrier électoral, il y avait élection, il y a mvula auto kende. Et si qu'à mon côté machine à voter zali, et si qu'à mon côté. Donc, ça ne sert à rien de faire un débat autour de ça. Machine à voter zali, invention personnelle. Il y a nanga na bato kabila pour na ba tricher dans l'élection, candidat na bango Shadari Aleka. T'as la calendrier wana. Zoa rubrique 38, tu bannis la rubrique 38, 37 c'est les publications de bulletins, des listes définitives des candidats. Voilà la rubrique 38, 19 septembre, tina 18. Toké na rubrique 38, du 20 septembre au 18, 6 octobre, 18 des années, date et fin. Voilà. Toké na durée, 17 jours. Batata nanga bande konangai. Calendrier le béni, tala place ba commis. Tala place ba commis. Rubrique 38. Et lobby. Préparatifs techniques et l'impression des bulletins, des procès-verbaux et des fiches de résultats. Nettoyage et consolidation de la base des données des candidats. Tala et loko loi électorale le lobby. Mi beko oyo ba député, ba représentant du peuple. Loi oyo même sur l'élection, na calendrier nango, chronogramme nango na calendrier, na rubrique 38 du 20 donc 20 septembre 18 les animes. Du 6 octobre, date de début, voilà, du 20 septembre, du 6 octobre, Balobi, préparatif technique de l'impression de bulletins de vote, Bandeko. Rubrique 39, et lobby, du 7 octobre, pendant 40 jours, c'est très clair et bien défini. Impression, en tout cas, calendrier Oyo, impression, conditionnement et livraison aux 15 UBS de bulletins de vote, des procès-verbaux et des fiches de résultats. Dans le bien, le bien noté, des machines à voter, les alliés imprimantes. Bon, c'est ça, autant un calendrier plutôt qu'on a débat. Parce que le débat, ils ont un matou, ils ont un macolo, ils ont un matou. Tout ça, maël, bon, ils ont un boy. Calendrier, machine à voter, et zati. Boutique à débat. Le mois venu, Nanga va répondre. Parce que dans une impression que on est normal quoi. Parce que faut attendre qu'il y a marche té. Parce que maladie. Il y a responsabilité à l'État, responsabilité au gouvernement. Il faut pas longo ba kenda. Hein? Vous savez quand la ninge quand millions na sukate papa. Nanga, oui, on ne pas accident, Koufi à mort, nous sommes tirés le bandolo, oui, les gens payent, Babouman, ils paient les sous. Il reste surtout la besoin de bon côté. Rubrique 40, 16 novembre, 18, jusqu'au 5 décembre, commis bien, déploiement de bulletins de vote. Date à préparatif à bulletin de vote des alliés. Date à impression à la bulletin de vote des alliés. Date à déploiement à bulletin de vote. Et bon, machine à voter où tu as pu. Avec date, n'a pas budget dans le calendrier. Mais pourquoi vous violez la loi et tout le monde ça va débattre autour de l'ango? Non, soyons sérieux. Non, débat de monsieur on note et ce n'est pas d'ailleurs une machine à voter, c'est une imprimante. Ok, besoin imprimante. Boutier na katia, il y a bureau de vote. Nganaye, na fini bouton d'imprimer bulletin na que vous votez. Malam, papa. Si koyo, ceux qui doivent aussi vote. Vous êtes sûr que vous avez imprimé on a dit été. Vous n'êtes pas sûr.
qui est moto quoi comprimé en année tandis que tu as ce bulletin ceux qui sont dans 20 millions de votants tu as invité tu bateau ba na kati vote na bureau tam so 300 électeurs na bureau tu tenais à 300 bulletins travailler dessus on va aller poser verbal oui il y avait que 300 votes 300 votants. Merci beaucoup, je reste au maximum 3 minutes. Donc, tout est débat bulletin de la machine à voter. Exacté. Bon, mon calendrier électoral. Tout est bien. Confection, la préparation, il y a bulletin de vote. Impression bulletin de vote. Le déploiement. Déploiement de la bulletin de vote dans ma province, dans ma bureau de vote, dans ma commune, dans ma quartier, dans ma secteur. Donc, ils ont le calendrier. Et tout ça, on attend, tout ça, on attend. Tant ils ont au salaire. Voilà. Donc, il y a débat. Donc, on a besoin d'éléments où on travaille même dans la communauté internationale. Tout celui-ci, un message, il y a Kabila. Lelo, na Vindok. Ah, Kabila. Ah. Alobi. Ma présence n'est pas de dire adieu, mais à nous revoir bientôt. Et nous revoir bientôt la Kanini. Kabila, comme ça, le président a fait son discours d'adieu à la SADC. Depuis hier, je réfléchis sur un discours d'adieu. Le discours, au fait, il est en anglais. Hein? Ce sacrifice n'est pas vain parce qu'il a consolidé un processus de démocratie irréversible. Nous allons continuer de l'avant avec les prochaines élections à la fin de cette année. Il est clair qu'en dehors de la démocratie et des élections, la stabilité économique et sécuritaire demeure nos préoccupations. C'est Kabila qui parle. Je conclus par des mots de remerciement à tous les anciens chefs de l'État, de la SADC. Certains sont dans la salle. Merci de m'avoir partagé de votre expérience pendant 17 ans. À mes collègues, merci de m'avoir aidé à rendre ma vie un peu facile. Donc, Assis Sabi, ma préférence n'est pas de dire adieu, mais à nous revoir bientôt. Voilà, on les allait moi résumer un message à Kabila Wasana Sadek. C'est-à-dire que, en train de nous kendele, ne quoi faire kende. Batata, bambandeko. 30 à Kezongeli. Congo million de zongeli lengi nango. Botika balam. Bye bye.